Ministre enseignement supérieur à l'OI, moi, on n'a pas à l'université, il faut avoir 60%, sinon tu as reçu l'examen. Bah, recteur n'a pas cambié à l'université, bah, l'obinini. Bon, zimelangai, bah, résultat examen d'été, so continuer kobima. Bana bazo continuer ko sepela ne bozali ko mwana ba image bacha ba poudre moto na moto zali ko sepela pona pourcentage yo azui kasi botu nanga nini likambo ya kokamwe zali ke ministre ya enseignement supérieur et universitaire auti déjà ko zwa ba décision ya sika pona mwana akota na université il faut ozwa 60%. Bato bazui ba kamar veut dire 50 na 59 oza obligé pour no kota na université il faut ça la teste kuna ne pas imiter mes ali ko beta journal ngala facile kendaki na ISC pe na université ya Kinshasa campus pona ko tuna ba condition qui déjà ba komi ko inscrire bana ndenge décision ministre sengi to ba teste pe bandi ko sala boka awa déjà ISC na secrétaire donc ndenge na émission en tout cas mesure wana eza sika te mpo ya ISC ISC aza koappliquer décision wana banda kala c'est-à-dire que ce n'est pas une chose nouvelle. Peut-être dans l'institution mosusu ya l'État va appliquer en gros na mbula oyo. Déjà dans l'institut supérieur privé et si quand nous sommes pas appliquer ba test dans l'institut wana. Donc ce n'est pas nouveau et puis décision wana isa kitoko surtout qu'au niveau ils avaient vraiment trop dans l'école secondaire. Avant au EB comportement zaki na ISC baza koleka. Maintenant, sikoyo na rigueur toko salango na ISC abiso alors to comparer est-ce que bateau va sala ki ba test baza na niveau et 5 man hein ça va problème isate je crois que c'est une bonne décision nangi ko ebisa ba candidat nyonso o bali au salle d'inscription na l'université de Kinshasa que quel que soit pourcentage o bozana yango na examen d'état ba faculté oyo lukula médecine pona okota premier graduat faculté de sciences mathématiques informatique ba polytechnique kuna pokota quel que soit pourcentage dans nango tout ça là depuis quelques années test d'admission donc kuna quel que soit le pourcentage on ça la kaka test d'admission avant ya kozwa inscription tala toboite awa bozali ko sepela awa bozali ko sala ba feti pona diplôme mi bongi sara déjà pena kotanga soko zwaki 50% to 59% test ezali kozela yo kokamwa ya sol